Bandeko, bon remarquer eloko moko awa. Bon remarquer Amida tango ba convoquer qui est akende na voiture Jeep. Bon mona ndenge dali mutuka oyo Amida akendaki na yango kuna ba zwaki yango, ça a été saisi. Après ba remettre yango balobi azonga nango. Amida azwaki yango azongi na yango. Bozo remarquer loko moko te bandeko nanga botala peza bien. Botala. Botala. Eza mawa botala. Mutuka ya Amida. Bandeko na lakisi bino mutuka wana na bandi bomoni yango oyo Amida azota mona kisasa oyo akendaki nango na tribunal ta ba convoquaki ye oyo bolobi un état de droit voiture immatriculation ezate akenda nango tina justice voiture matriculation ezate donc bako kanga yete soki voiture eza na matriculation te c'est que ça on peut la carte grise te soki eza na carte grise te c'est que on peut na assurance te parce que mutuka po assurer yango il faut na immatriculation il faut na nini na carte grise donc azotambola na kisana ninga lingi voiture eza assurée te voiture eza na carte grise te voiture ezotambola on dirait soki ezotambola na zamba soki wapi na mboka o bato balobi état de droit. Eza mawa bandeko na moment où bato bazako souffrir na ndenga osakana te tala banso otambola na ba voiture ya luxe na mituka ya luxe voiture oyo même na poto po somba yango foza na mbongo. Ce n'est pas yo que nous avons salaire na papa ma osa zardio somba yango au cause on a crédit mais crédit pas pesa on a salaire o wala ba pesa ngote soko zona ba crédit ba salaire ya plus de 2000 ba pesa yango mais on souffrir pour na kufuta yango bandeko mboka eza na pasi tala mutuka zota mwana ngo abangi na ete ko ke na mutuka bo tina justice ba saisir yango ba moni bien immatriculation ezate bazo banga ye ba pesi ye ba libérer mutuka ngo azo nango tina ndako na ye azo yango azoki nango immatriculation ya lite ba juge ba moni yango ba policier ba moni ba tout amoni yango mutuka kanga ezate eza pasi. Eza pasi bandeko na mboka ya boyo na mboka modele wana o bato bazomona pasi na ndenga osakana te. Alors bandeko nalobaki encore un cas de décès. La nouvelle est tombée dans l'entourage de Félix Tshisekedi confirmant le décès de son bras droit Fortina Biselele, homme fort du régime. Biselele Fortina nazwaka ngo na bandi avant-hier bon na linga ko lakisa ngote na banda ko zela na mona yango mais na mona ngote ba place tout na mona ngote yeyo Biselele yepe à côté na molongo wana bazo tia biso na ba distraction ya kosakana te makambo oyo ya justice makambo kokufa makambo mwane mwanda tsemi makambo na Bukavu donc mikolo nyonso bandeko nanga mboka ya ndenge nini bokomona jamais mutazo seka bokomona jamais bato bazala bisengo bokomona jamais bato bazala bien toujours na minute oyo ba bomi baluba na Bukavu na ndenge osakana te bomona ki na vidéo ya 0385 na ninga ko tchaka mwa yango mais na moni ke YouTube osepela nango te pone ba bomi bango ndenge batumbi bango mais oyebi ki baluba baza calme on dirait comme rien n'était baluba baza ndenge ya bandeko langa
baso boma bango oui va faire mo kimia comme si rien n'était ezra chilombo ezra bana ni rien nasala ba image mais moi l'élection était na Bukavu ba tumbi bango na ndinga osakana te ibalu ba holo biango te ba fanya ba calme comme si rien n'était ah ndiko ya mawa naza na mo eloko moko pona tia pona kolekisaka même mawa ya mboka ndenge nalobi ke bakongolais basepelaka te so omoni même congolais aleki na YouTube eza toujours mpona mawa botala tata oyo badéclaration azosala botana ya masamba na baekine ya niveau makasa ya masamba kwanga 500 fois ta makasi bele na kati ya masamba tayo moko penda tayo bakaisi mipikwa makasa bozimbisa ngo ya masamba tayo moko penda kwanga 500 fois ta kwanga ta 10 minutes pa kwanga ya masamba nilole mo cheval atayo mo penda ya masamba boroyo na Thompson kuna pele kiona munene ya masamba ta makasa ta degra makasa o tu esprit caméra esprit caméra zo tourner na ville à Kinshasa ya masamba nga je gire wallahi non mais ma mère on a justice je peux pas manger ça ça c'est de n'importe quoi. Voilà mama wana moteki kwanga bakomeme na justice parce que kwanga eza rempli na matiti kwanga ya 500 euros. Donc, jamais au monde congolais à l'équipe on a félicitations. Rien. Jamais au monde congolais lui ah batongi hôpital mo kuna boye neti mama ye mo tout ça. Tala to kombo ngwa mabezo na mona. Neti hôpital général. Nzuka rien. Ah batongi bakisi ba classe kuna basomi ba pupitre baba jamais ko kabilo wana. Tala. Siko oyo kwanga. Donc pasi na yeko kwanga. 500 francs azuna ba pasi ya kosakana te pour no somba kwanga azako lobaki même Thompson no asombi elina ngutu munene ke kwanga oya kolia alu ba Evra Kamere donc aza akomi ko porter plainte pa ya mama oyo olie a porter plainte obo yebi sa porter plainte pa Kamere ou bien pa Chilombo mais atika mama na tranquille parce que mama na pe azako débrouiller na bandenge nyoso mais ezo simbate bandeko eza mawa. Vraiment, Mboka Oyabiso, c'est triste. Paris et Rome, de nouveau en pleine crise diplomatique. Après Luigi Di Maio, c'est l'autre vice-premier ministre italien et également ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui accuse la France d'empêcher le développement en Afrique. L'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée hier au Quai d'Orsay pour s'expliquer. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, a qualifié les propos de Luigi Di Maio d'insensés et d'irresponsables. Écoutez ses propos. Il y a quelques années, si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Si la France n'avait pas de colonies africaines qu'elle appauvrit, elle serait la 15e puissance économique mondiale et au lieu de cela, elle figure parmi les principales en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique. Nabanzi Bandeko Boyoki, ministre de l'Italie, a raison, mais ngai pe attend que nani moyen le bapaya makamwana penezate. 13 mars 2020, arrestation de Monsieur Taimans, directeur général de la Robank, dans l'affaire Samibo. 20 mars 2020, paiement par la Robank d'une caution de 35 millions de dollars. 21 mars 2020, remise en liberté provisoire de Monsieur Taimans, directeur général de la Robank. 24 mars 2020, démission de Monsieur Taimans, directeur général de la Robank. Monsieur Thierry Taimans, absent dans la citation à comparaître, n'a pas été appelé par l'accusation, ni comme renseignant, ni comme témoin. Qui a donc autorisé la sortie de Monsieur Taimans du territoire congolais ?
Quand exactement est-il sorti du territoire congolais? Pourquoi cette autorisation, lui qui est un acteur central dans la transaction entre la Banque centrale du Congo et le compte Samibo? Seule la DGM est en mesure de nous répondre ou pas? Bandeko na mboka na biso makambo ya mbongo badossier ya mbongo ezepele badossier ya mbongo ezepele eza mawa ndeko nayoki bato moko bazoloba ke Tshilombo po makambo ya kamere bato bakoti ebele tout ça na baluka libération na ye baluka makambo ebele nayoki moto moko azoloba ke bato Tshilombo aza na droit ya kosala pa ya kamere une mesure de grâce lokola ye aza président akoloba ape batiki ye pe abimi na ye ndeko na nga tout est possible na Tshilombo na mboka moko te ya monde entier tomoni mutu oyo a détourné mbongo na ndengo wana asali na mboka na ye asali ata prison 5 ans te mbala moko président de la république akende kopesa mesure de grâce toyebi ke kamere akosuka na kointerjecte appel na tribunal na cour d'appel de justice après on a une cassation mais azana droit que na cour constitutionnelle te pour cour constitutionnelle eza pour makambo wana te mais bandeko ndenge na yebisaka bino ke eza pratiquement impossible en cas d'accident on arrête les receveurs mais on ne peut pas arrêter les chauffeurs. Ça ne se fait nulle part. En cas d'accident, même si les receveurs a fui, mais on va arrêter les chauffeurs. Parce que les chauffeurs ont un accident, ils ont des sévérités. Mais dans makambo oyo, il y a Kamere, malgré ces déclarations, mbongo nyonso oyo ebimi ye aza koloba eza Tshilombo mbongo tout makambo na ye nyonso abi pouvait rien faire sans Tshilombo. Mais qu'est-ce que la justice congolaise attend pour ne pas comparaître babengisa nani Tshilombo ekosukela ndengo wana bino tolona ba video nanga ekosukela ndengo wana mukolo boko yoka ke ye nani Kamere ce n'est pas un membre du gouvernement, c'est un rien, c'est un directeur du cabinet du chef de l'État, c'est privé donc aza rien ako ke tina niveau ya cour constitutionnelle pour que nous le baboye non mais bako benga Tshilombo pour non-respect de la constitution. Jour boko yo ala ke Tshilombo akekuna ekozala départ na ye bolo ka bien on gazoba bino ekozala jour ya ye ekosila Kamere andimaki te ke makambo ngo ko tourner na ndenge komeli lelo mais aza ko assumer aibi pourquoi aza ko assumer ngo ya n'est-ce pas langi sur roche et loko moko ebombami oyo ko bima oyo bato ebele bako surprendre bango tozo mona ndenge baluba baza ko sepela bazo sala fête tina ba Facebook ndenge bakangi nani Kamere baza ko sauter tout ça. Comme je vous ai toujours dit que malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Bozonga sima botala ba film
Bon, mon que si Tshilombo aujourd'hui est président de la République, c'est grâce à Kamere. Kamere ndé sali que Tshilombo azala président de la République. Yé muta memaye pour son diplôme, yé muta memaye pour ba le baké, baza boy, yé muta memaye ce qui na Kenya, yé makambo nyonso do ya kukagiria, ya na le na yeke non, nga moko na ko na ko couvrir yo, lokola yo tangi mingi te, nga na uzala directeur du cabinet. Comme ça eloko moko yo ko banga ezate. Pardon. En plus, yé bango ke o assurer vie na yo. Après mandat na yo, yo kozala sénateur à vie. Donc, batba lo bate, mais après ton mandat, yo kozala na yo sénateur à vie net Kabila. Donc, mbongo na yo tim ko kufa. Alors, ba silence wana Tshilombo mona ke ezala bino bozo loba, ezala bozo ko finga ye, ezala bozo loba ndenge nene azakuna te. Ya ebike après mandat na ye nous touché mbongo na yata que président de la République et ancien président de la République a kozala un sénateur à vie makambo ya qui livrait la pizza wana et c'est libella voilà. Alors bandeko ezamawa tango tozomo na biso nyonso ke il y a des gens qui meurent à la présidence comme des cafards. Tshilombo s'en fout éperdument. Il y a des gens qui meurent chez lui là-bas na Kasai. Il s'en fout éperdument aussi. Donc, les Baluba, je ne sais pas ceux qui, s'ils ont des cœurs, net bisoba oyo, to ba on bazala ba cœur ya batu musu parce que batu bazoko kufa na mbujimai nakananga. Et ça ko continuer ba musu to kufa lobi su avant-hier. Mais les Baluba ne parlent pas. Baluba bazako lobata li kambo mokote oyo peuple ko mona ke bazaba tamite mawa. Bandeko, tant que ce sont des traîtres, des mendiants, Moulouba Kabagate, Moulouba Zana Motema ya Mutute, Moulouba, ce ne sont pas des injures. Nazako loba ndenge bango bazali. Donc, mutusu ko contester yango, mais souba fandi, mutusu a loba mais non, parce que bakomezo beza yango na. Net inazui vidéo moko, bauti kotini langa ya bokecho. En tout cas, batunangai bazalaka très bien. Namona bango na ba comportement oyote. Mais bandeko soki yo omoni eloko yo. Prochainement otindelinga biloko ya boye, en tout cas na ko bloquer yo. Parce que soko lobina Tshilombo traître, ça va trahir. Soko lobina mandia, ça va parce qu'il y a qui commandicité, et ça va agilité, ça n'est pas allé. Mais, ndambo benzir onga na yoki awa. En tout cas, na batu oyo batiango, soki kinchasamakambo.com, et lakisi éducation ya mutuwana ya chaîne oyo. Ndeko nanga ndenge to lekaka na ba media, ndenge bino bochaka ba commentaire, et lakisaka éducation ya mutu pa ya outil. Ngata on attend ba commentaire msuna ba ah non oyo. Oh là là. Ah ça ninga ba remarque, c'est très bien ça. Ah constant ah oui. Yo zo kanisa kitango yo saninga remarque wana ngai na moni mabe. Ah mais non. Ngana accepter ba remarque talinga bi. Il doit avoir raison. Ah oui oui. Il est déjà mabe. Mais mususu na talinga ba bi ai oyo abuta na famille moko et mawamingi. Éducation zate. Parce que tant yozo loba, il faut le balika moko même ceux qui partent on va contester yango, mais il faut pas mon ba musu ba non non non, ça a raison, ce sont les traîtres. Ah mais oyo na yo que ça on a 20 secondes. Voilà. Oui, lundi, ils ont ma bé. Mais je préviens au Atinderingango. Continue la société bilo après. Nayebi aza bien na mobilisation. Minga tala kaide. Nayebi aza na mabete aza mobilisation tala kaide. Ye alobaka ke ba para na ye il paraît très ndenge bato bayebisa ke ba para na ye ba kotsake classité. C'est normal les fautes na été. La plupart ya ba âge oyo onga na yebi ebele Équateur la plupart ba zoki ba chanson na kota classité parce que ba bazaki mi côté pêche.
Voilà. Alors, Chilombo aussi, peut-être, cause en Moko, le coup là, Etienne Tshisekedi, si réellement ce papa n'a été, bon, à Safta qui n'est pas dans le côté de la classe, peut-être il a faute n'a été. Mais quand il y a un film qui a été bourré, qui m'a belé, n'a eu qui a ma bé. Non, c'est vrai, il a trahi le pays. Le ban a été traître, le ban a été mendiant. Ceux qui battent Moussouba Wangani ont au côté de l'autre, mais oui, effectivement, à ça traître, effectivement, ils ont mendiant. C'est pour cela qu'on a eu Sarabino. Na bato basala nga ba mission mabe na ba clairement que soki yo oza na video moko ngai na finga baluba bimisa yango tindila nga soko oza na video moko ngai na finga baluba bimisa yango tindila nga so ngazo ba les politiciens sont des chiens, l'autre là c'est un chien nazo lobela chien o atambola boité nazo lobela chien ya Bible na pesa na ba verset biblique. Ce qui yo on va dire que peut-être le Bible était le quoi la Bible au moins va verser na pesa au moins les akuna. Si on a le bi baza ba traître les baluba sont des traîtres. C'est depuis le Mumba. Les baluba sont des traîtres. Baluba ba kabakate mais c'est vrai baluba kabakate ngana cha baluba ndako. Baluba baza mauvais, c'est vrai baluba baza mauvais. Baluba baza na cœur ya batute, cœur ya amour, baluba baza na moté. Cœur ya mawape bolingo, baluba kana moté. Mais c'est pas vérité. On est ça au final, on est la vérité. Mais on a eu qui paye à Ndeko Oyo Boketu et Pesa Mawa. Bon, na condamné été et ça mais Batu Oyo Bayebi Ye, to Bato Bayebi chaîne Oyo Kinshasa Makambo.com, ba benga bango ba yebisa bango ke ba longolango parce que ils ont sa gloire dans Nzambete. Batu pe Oyo bazaka pembeni na ndeko na biso pe Oyo pour ça rappeler musala moko malamu ya ko mobiliser batu baye bisaye que ça va atika ko finga ndengwana alo bali ba traître bani tout ça promettre mais ko finga modèle ngana yoki awa non attaque humain eza malamu te parce que batu oyo ngai pesa ba tiaka ba commentaire na mona ba ngote ba finga kana niveau wana na mona ba terme ba employé ka mais ko finga na niveau oyo ya fingi eza bien te yangwana ngoni peke na ko lakisa bino ngote pour mutu usule msoza kana bien mais aza so atali yango peut-être yeba ko se comporter ndengwana et aux amala muté donc na ça la publicité moko ozo glorifier nzambete voilà donc naza kozwango tout de suite là pour na supprimer yango ezala sopa na ngaite mais bandeko to konseyaka alors bandeko nango tina bino ndeko moko awa ya muluba yepe alobili Chilombo mais ye alobili Chilombo na ndenge teke afinga ye ndenge otoyoki wana mais azo confirmer que Chilombo a muyibi muto azo confirmer ngo a confirmer que Chilombo aza muyibi alors soko alobine aza muyibi et c'est injurité donc a confirmer bino mais bilo moko monani que la kisi penda que aza muyibi alors ye moko pe Chilombo a confirmer pe koto yoke effectivement aza muyibi mais tela tila bino le loko yo avato tala o wana onazolo bala bino. C'est pas possible dans ce pays. On fixe des choses, des règles. On dit c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et vous revenez sur sur vos propres engagements. Mais moi je me pose la question si vraiment il y a des hommes d'État dans ce pays, des hommes d'honneur surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que moi quand j'engage mon honneur dans quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Et je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Vous pourrez réaliser ce que vous dites, mais moi je réponds tout simplement oui, nous pouvons le faire si nous voulons le faire. Si nous n'arrivons pas à le faire, si nous n'arrivons pas à chasser Joseph Kabila, ça veut dire que nous ne voulons pas. Quelque part en nous, nous ne voulons pas qu'il s'en aille. Et il faut se l'avouer, il faut se poser la question de savoir alors pourquoi. Et même vous, chers compatriotes vivant à l'extérieur, vous pouvez, de là où vous êtes, à des milliers de kilomètres du pays, œuvrer pour que cela arrive. Aujourd'hui, plus personne ne tient à ce que Joseph Kabila reste au pouvoir. Si ce n'est que
des individus mafieux à la tête de fortunes, qui usent d'ailleurs de ces fortunes pour essayer de faire du lobbying par ici ou du lobbying par là, afin évidemment de maintenir Joseph Kabila. Êtes-vous une marionnette de M. Kabila comme M. Fayulu le dit? Bon, je ne suis pas sa marionnette, je suis son allié parce que nous avons décidé de nous mettre ensemble pour diriger le Congo et le diriger autrement. Mais il contrôle la plupart des postes dans votre gouvernement. Si nous nous mettons ensemble, marchons ensemble, ils vont reculer, ils vont, à la limite même, je dirais, ils vont fuir. Ils sont incapables de tuer 80 millions de Congolais. Ils vont en tuer quelques-uns. Ils vont en tuer quelques-uns que nous élèverons en martyrs le moment venu, mais eux, leur place sera en prison jusqu'à la fin de leur jour. J'ai privilégié, et ça il faut le dire, la stabilité de l'État. Nous sommes dans une alternance qui s'est historiquement bien déroulée. Je crois qu'il faut préserver la paix et la stabilité du pays. Et c'est peut-être ça qui fait dire à certains que je suis une marionnette, parce qu'ils espéraient peut-être qu'il y ait du sang, qu'il y ait de la violence, comme nous avons toujours été habitués depuis nos années d'indépendance. Mais cette fois-ci, mal leur en a pris, parce que il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de violence. Donc les choses devront se passer normalement, et voilà. Oyo azoloba na ye wana ki aza lokuta moko ya kosakana te, eza moto oyo alobaka sita sima. Voilà. Vous savez, il y a une forme de corruption. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Ngana Alexandre nanga oyo même soki eleki eza na problème te. Même soki eleki eza na problème te, ngana Alexandre nanga ngo bon eza na problème te, ngana Alexandre ngo soki na wiki maloba ya lobby, après ngana Alexandre nanga bino. Donc bon eza na problème te. Zela. Tokoyoka moto yo moke. Bonsoir na bana Congo. Tokoyoka ye, aza moluba ngai te. Boyoka ye. Mais on a plus de information que Mikolozo ya zela. Mikologo ya bandeko. Au moins batine bazo kufa na côté ya présidence côté ya Chilombo. Mikolo mususu ko ya ba kufa côté ya FCC. Ba Mende, ba Minako, soki Minako, ba Shadari, ba nani. De toute façon ba komo na zotanga déjà. Ba Kimbuta o amela diamba ba koleka na jugement. Après jugement, il y a Chilombo bazo kufa. Mon kolomso bozo la surprise ko côté FCC o bakende pene ko kufi. Kabila soko liaki mbongo toza muyibi akotika yote. Alotona. Ah bandeko. Salut à tous et bienvenue sur Minute Sili. La fête des papas, et moi je vous propose cette année de faire une bonne panna cotta. C'est un dessert super facile, on peut la faire ramollir dans l'eau froide. Attention, l'eau doit être bien froide, sinon vos feuilles. Oh mais yangote on a yoté la bino. Également. Ah bandeko. Minute PC Sili, je crois. Hôtel Continental pour Mazamon à Kinshasa. Naba adresse na kopesa bino. Eza likambo ya solo. Nazali sentinelle ya mboka RDC otangi na mokanda na Ézéchiel chapitre 33 premier verset tina suka lolenge nzambe alobaki na mosali na Ézéchiel ozali sentinelle pour na Israël. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yango na telemi lokola un seul homme pour na kolakisa bana ya Congo ce qui se passe na mboka na biso. Ezali pasi, ezali pe mawa. Komona makambo Félix Tshilombo azosala. Bachelaki elikia na bana Congo, mais oyende koboma se koboma. Au prêter serment na sanza ya janvier, mais la même année 2019,
Félix Tshilombo na mois de juin osombi ndako mibale villa na Waterloo o bavandi na royaume Belgique bayebi Waterloo osombi ndako na Waterloo olongwete opemite oye kosomba ndako na Nocle-les-Oudes villa mosusu oye kosomba appartement ultra moderne kaka kuna na mikili na poto appartement ultra moderne na Icle wana na mikili na poto bana Congo pena lingi na rappeler bana Congo la répétition est pédagogique na 2013 ezalaki ndengai Bishop Élysée na lakisaki bandako Katumba Mwake asomba na mboko ya Afrique du Sud na Santon balabala mobimba asombi bandako atongi ba flat atongi ba complexe pe batamboko bapesi komba balabala wana Katumba Road c'est-à-dire Katumba Avenue na lakisaki yango amenasaki ngai alobaki akoye koloba na bato atindaki nalobaki na Katumba Mwake ete okotika mokilo liboso na ngai pe atika mokilo babundisaka solo te babundisaka vérité te lokuta eumelaka te mais vérité eza nde moto masia alobi je suis la vie le chemin et la vérité naza mosali na nkolo na ye lisusu kolakisa bana Congo maison ya Waterloo Félix asombi yango na 660 000 euros villa ya Waterloo villa ya Nocle-les-Oudes asombi yango na 1 750 000 euros appartement na Icle kaka kuna na royaume Belgique asombi yango na 600 000 euros yo oprêté serment Félix Tshilombo na janvier na juin osombi bandako ya misato ozwi mbongo wapi bakabeli yo na président nini ndenge Zuma alobaki bakabelaki mbongo na Joseph Kabila yo président nini Afrique akabelaki mbongo homme d'affaires nini américain suisse irlandais akabelaki mbongo pour somba na mois de juin bandako ya misato bandeko merci natiki bino nzambe apambola bino je crois que prochainement tokosolola nzambe azana bino ndenge mesali kozala mpona ngai mais bandeko ya kati ya liloba balobi na nga mikolo natila bango liloba mingi mpona baza bakaye bazona liloba ezochange bango nzambe apambola bino à la prochaine occasion merci beaucoup.